toyaka awa totala ndenge papa Lutumba ya akufaka totala balwambo totala bakester ndenge bayamba bango totala bapapa Wemba keste nani de fois asali bango nini mpo balele na cercle nani na mabebo combien mabebo mpo na nini On continue toujours, donc tout le monde y peut ministre, Azapé Awa, voilà, ou appuyer, total à image, ou appuyer, tout le monde y Tchaka Congo, voilà, tout le monde y présence à Tchaka Congo, malgré moi, mais nous allons continuer toujours pour avoir l'image pour la saluer. Il y a des représentants de la Congo. Il y a en tout cas communiqué officiel exact. Non, pas de corps, tu as des corps, il y a mais notre Tikali, gouvernement a une famille, a famille, a Pessibiso, a Koudena Imiko, a Pessibiso, tout ça les programmes. Parce que tu as des rôles. Corée, après Corée, tu as tout ça programme et à Okunda. Batuana tout bayuma komoni bango naleki bango poso bazalaki bango na réalité bakimi pona nini ngai na yebisa bino makambo vrai des fois on a chambre na rotana bisinga papa griffe ba musicien balinganga te L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
baye bapimela bango makoki mitema mikovimba yango nde lisumu asalaka mpo balele na corbière ya boye mosusu oyo ezaka po emema cor toyaka awa totala ndenge papa lutumba ya akufaka totala balwambo totala bakester ndenge bayamba bango totala bapapa wemba keste nani de fois asali bango nini mpo balele na cercueil nini na mabebo corbière ya mabebo mpo na nini papa et en plus ni bamontar montar eza te oyo kofungola ta nzela yo moni yango bisi moko esprit de vie batia bisi moko esprit de vie bato nyonso bakende ndenge nini papa na ngai siko toloba organisation na ndenge ya ministère ou bien ya comité batiaki bango be ndenge nini atuka ngai nayebi na ngai te soki eza eutela wapi mais ça fait mal tout ça oui ça fait mal ça nous fait très mal ya omonaki artiste oyo asaleli mboka artiste ayembi ayembeli biso bachanson moko éducatif banzambo lokola bacopinage aexplike comment mwana mwasi fo mipesa valeur soki mobali alingi yo atemisako na bacoin te amema oyo epa baparent eza baéducation mobimba asala no général de fois ayembi banzambo lokola baamour scolaire nana yango oyo atangaka te azalaka na mwa copine na classe on comprend général ayembi banzambo ebele ayembi bolingo mbongo alakisi bato bamambo ebelebele atei général de fois atika kosala polémique te général de fois ndenge eza ayemba bêtise te on comprend général de fois atikali biso notion atikali biso koyemba bien kobina bien kolata propre voilà de fois alakisi biso propriété voilà piroge mwana mboka tozwa mpe dadimola tozwa po toloba ndambu awa po biboye nga na ucho kita sikoyo bato bakamera bomonanga sikoyo omoni teni on akiteli nango nakiti ba 12h moins ti sikoyo toi 15h 16h d'ailleurs voilà nazelaki corps ya général de Fao pardon nazuli kamo déjà corps pardon Martin nazuli kamo ba général de Fao akiti corps na kiti ba officiel ba ate officiel ate ni officiel moko oyo bato bakitisi cercueil des individus. Merci. Na Afrique du Sud, général de Fao, c'est un roi. Merci Elenga Congo TV, tous vraiment ensemble. Hôpital du cinquantenaire de Elenga Congo TV, tous ensemble, constamment il fait au monde awa. Donc doit être ces autres personnes na carte report pour la samino vraiment ma image dengue ezali ba petit Montana, ba petit Cabosé, banani tout ça. Bana de Fao. Mais Au na kati ya Cameroun, Elenga Congo TV, tous ensemble. Retourne à Kinshasa. Bonjour artiste. Bonjour, bonjour. Nayebi que souci passi ezali vraiment makasi. Tomoni vraiment ba image na yo na niveau Cameroun o epanzani partout dans le monde. Tant bouti ko zo encore, il y a général de Fao. Tout ça en tarmac na aéroport, message no repé ça. O yo moni kuna na ba réalité nyo so moni. Vraiment message eza karaké. To se ngana merci. Na batu o bazana biso. Merci
na gouvernement ndenge bazalaki nsima na biso kopesa biso jet tongo pour tokende to répatrier corps ya général de FAO. Merci na bino presse po botika biso te tango nyonso tu ozalaki proche na biso po kopesa biso ba moral. Donc elo na rolo baraga général de FAO sali au fasala na biso ba petit na e na ba fan nyonso tu to rendre ba dernier hommage. Le reste que son âme repose en paix. Mais ozo décourager nango mingi ezani ko na makambo nyonso zoleka même ko kende na bino ezaki na pasi kozonga na bino na monde ti côté organisation. Yozo regretter nani. Bon à part ce dossier déjà parce que nyonso to si et koki sami nango déjà. Voilà. Mais regret za moi moqué. Mais ko loba boye am so tenter ko bima netika ka le la générale des femmes c'est pas la peine, c'est pas la peine à relever n'importe quoi bien. Il y a expliqué batbo mokili et ça na façon de la ramakamo. Général des femmes a remérité bonheur naï. Tout ça n'a rien relevé. Merci na ba oba ozana biso. Merci na ba oyo ba rolela na biso. Donc et ça qui est déjà il y a relevé mezate. Merci Kabossé Tozane Batbaouti na niveau Cameroun donc image Panzani tout le monde a eu présence il y a Kabossé la Cameroun hier vraiment à Landeli Makambunio sont très bien ti à EP na Kinshasa en tout cas merci artiste merci vraiment ok merci Tozo continue toujours donc tout le monde est ministre Azapé Awa voilà ou appuyer total à image ou appuyer tout le monde est Tchaka Congo voilà tout le monde est présence il y a Tchaka Congo. Malgré moi loenge mais toujours continuer toujours pour ça image pour la Sabino les Congo de tous les partout Batubozo Landabiso na Elenga Congo TV donc voilà tout le monde est présence il y a ministre et il y a Aza Awa donc doit dire que c'est pour image présence à ministre voilà. Bonjour. Voilà, par exemple, tout le monde est présent, il y a tellement belé, donc le monde est délégation et vraiment il y a général de FAO, donc au visa Babilamba Negloire, c'est au Ezali, au Moni Babilamba, il y a général de FAO. Yango baile babiloko neni nyonso ezaki na hôtel bomoni babiloko ya général de FAO yango oyo eloko bungi to ebité mais babiloko na ye ba valise ya général de FAO nyonso yango toza ana tarmac donc je crois gloire à Zola Sabino ndenge vraiment tozali pour la Sabino ba image oyo partout dans le monde ozomona ndenge to vraiment présence na biso Elenga Congo TV pour na ko participer pour l'ensemble na bandeko ya général de FAO pour les là vraiment ensemble tout le monde peut président tout le monde peut charger tout retour na bango tozo sala pinda donc ozali direct auto sala live pour la Sabino ndenge nini makambo ezali koleka adios alemba wapi hein bon comprendre biso to sala dans live na biso donc ezaka bongo président adios alemba wapi yeyo to juillet président bonjour. Ça a fait communiquer un accord honorable. Il y a un représentant de Congo. Il y a en tout cas communiqué officiel exact. Non, pas de corps, tu as des rôles. Corps, il y a mais non, tu as gouvernement a coûté à famille. Sauf si c'est une famille, à Pessibiso, a coûté à Imiko. À Pessibiso, tu as les programmes. Parce que tu as des rôles. Corps, après Corée, Tokutani Sigoto ça programme ya Okunda. Yo zo za biso partout, je pense que c'est bon. Voilà. Merci merci honorable. Merci vraiment yo mutoti kuna. Moi message muké vous avez na Cameroun, tu es na Kinshasa. Oui, j'étais obligé de m'impliquer Corée et Sengo. En fait, c'est une bonne chose pour ne pas dire Sengo, c'est une satisfaction. Maintenant, arrangeons-nous pour Magamtou et qu'il est bien et qu'il est calme. Je crois que le gouvernement s'est impliqué à fond dans le Cambodge, gouvernement central. Botika est maintenant à conduire le Cambodge, même si elle n'est pas dans la composition. Message Nangeza Moko. Bah, bazan ba organisation et obsèques oyo.
bameka kozala discipliné bayokela gouvernement central pour être defa au akunda malamu. Merci beaucoup. Merci Elenga Congo TV. Donc bato wana tu bayuma yomoni bango naleki bango poso bazalaki balinga mona baréalité bakimi mpona nini ngai nayebisa bino makambo vrai des fois on a chambre na rotana ibisinga papa griffe bamusicien balingaka nga te nandimi yango lelo des fois adaye batikali koya te mpo soki bazalaki mpenza ndenge alobaki ke balingaka ye te peut-être bakoka kozala. Merci tomoni présence ya Henri Kamboma balobi Cornelelo et na Kinshasa. Wangana nanu Henri Kamboma za musicien te. Ozalo musicien oyo ebani. Moi ou bien musicien ebana. Yo oza musicien ebana. Babina kochokochote. Babina yango. Chakudi bonus babina kite. Babina yango. Mais comment je vous parle naza Henri Kamboma, je sais quoi. Na yebi ndenge nini. Lelo ezali journée na biso ba musicien. Voilà. Ezali na bi premier sergent na boité. Eza journée ba musicien. Tozana nini. Baso si lisananu moi. Baso si lisananu interview na. C'est bon, on a bête chaud. Voilà, présent. Chaud. Merci. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC. Selon le sondage Écho d'opinion, Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. » Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com.
nyonso naza kokoma eglise oyebi te nini oyo nzambe asalela ngai mpo nakendaka eglise moto kutu oyo mokili soki apesi eloko yosengi merci liboko yekolo ya pema topesi ye nini yokomonanga ntango nyonso naza kokoma eglise oyebi te nini oyo nzambe asalelaka mpo nasalelaka ye ngayo nazali reconnaissante ye makambo asalelanga miyele papoyo nauti na libulu ya masumu abibisika yo esika nazalaki ya liwa ya bibisika yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotaka pongi na ngai na butu kaka batoto mabe nanya kopesanga loboko moto na oye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki ngai moko nasibaki moto na kolela ye pasi elekelaki ngai yo na moyo e angayo momaliti na ngai nalingaka ye ngai na vina ngai yo nakosalela ye abete ekuke ya motema na ngai na fongoli ya konzi iwanaka bakote ya motema na ngai yoyoyoyo zambo ye motola mongana ye abete ekuke ya motema na ngai na fongoli ya konzi iwanaka bakote na ngai ye yona temo metro ya température la kaye yona maina kaya kopele kitisaka motema yona bilena kaya kolia na tangwa sala yona matona kayo na tangwa malile yona makasi na kaya tangwa na le makaye samoy aleba alekila aleba Yona Teresa Bastina Kayo, Papa, Yona Longona Teresa Kayo,
ok. Jerusalem mboka ya sika yetongani pona babulami yetongani pona babulami olela teo basiteo minyoko teo mboka yango na kokende Bakiselo Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongani pona babulami etongani pona babulami kolela teo basiteo minyoko teo mboka yango na kokende Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongani pona babulami etongani pona babulami olela teo basiteo minyoko teo mboka yango na kokende Jerusalem ye boka kitoko boka la kendo boka la talo Tamona kupeli mwana Naziki maboko nakupeli mobali Naziki maboko Tamona kupeli babosi Naziki maboko nakupeli babosi Naziki maboko Nina komi moto na mawa kolia na kana pasi Kolata na kana pasi Maboko na baya pasi Asti Yesu Alobi na kaye Kobanga teo Pasi na yo Eligi kosila Boka yango na kokende Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongani pona babulami etongani pona babulami kolela teo pasi teo minyoko teo mboka yango na kokende Jerusalem ye boka kitoko boka la kebo boka la telo Nakolia na wolo nakolata na wolo naluka na wolo na boka yango na kokende Nakolia na wolo nakolata na wolo naluka na wolo mboka yango na kokende Ata molado ekokani na lolo
lolote ata kitoko ekali na lolote ata bambongo ekali na lolote ata bituka ekali na lolote ata libala ekali na lolote ata bamayaje ekali na lolote ata bambongo ekali na lolote. C'est ça, Bandiselo, c'est ça, Bandissa, c'est ça. Nakoliana wolo, nakolata na wolo, Esengo, nakana wolo, Boga yangola kokende. Jamais. Nakoliana wolo, nakolata na wolo, Esengo, nakana wolo, Boga yangola kokende. Moyo Amawa. oh moyo, matata moyo. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.